mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Nazana eloko moko yandeko natiaki mateya moko derrièrement natiaki mateya moko derrièrement. Je vais faire le bien, mais le mal est attaché. Alors, l'enseignement wana ndeko moko alandaki parce qu'il n'a parlaki na boaki eloko moko que un homme de 25 ans, des adultes, na moi si à 20 ans par exemple, ou bien un homme de 30 ans, na moi si à 28 ans, soba sangani, ce n'est pas un péché. Ndeko wana a corrigé nga. À l'obi, on appelle cela la fornication. Et que la fornication, c'est un péché. Vous pouvez lire dans un verset biblique. Cette définition extrapolée n'est appuyée par aucune référence biblique. On dit la fornication, c'est une relation sexuelle en dehors du mariage, en dehors des liens de mariage. Mais cette définition extrapolée n'est appuyée par aucune référence biblique. Alors, ndeko, vivons en conformité avec la parole de Dieu. N'interprétez pas n'importe comment. Ndeko alobinanga, tanga na 1 Corinthiens 6, 18. Va parler de la fornication et ça péché. A péché n'ango. Nakanga ki yango photo bien te, tant on a transféré ngo ni na iso na bien te, kombo na ye. Mais ça comment moko ya mail, adresse mail. Na souke ça peut-être 78. Mais na ko remarquer que aza mutu la ba mate ya nanga. Aza mutu la ba mate ya nanga. Yango na tie commentaire wana. Parce que nga so mutu alandi mate na même baramoko, on landa tout le temps so 18 ans. Alors ndeko ozoyo kanga pa yozali. Il serait mieux au répondre nga na vidéo. Parce que si on répond dans la vidéo, on va répondre au baramoko. C'est vrai, cette fois-ci, nous avons la liberté. Dans le bas qui que je serai libre à partir de à partir de 10 juillet, à partir de 10 juillet, nous avons la libre comme moi timing. Mais cette fois-ci, nous avons vraiment liberté du lundi au vendredi. Samedi, dimanche, nous avons liberté pour nous faire. C'est pour cela que nous avons fait la politique. Nous avons fait pasta au Vandical, même les lots. Mais pasta, tout le monde attend, coup d'état, tout ça. Quel est votre commentaire? Non, je n'ai pas de commentaire à faire. Parce que les lots, nous avons fait oyo sikoyo, oyo bandimina balani les lots. Mais tellement c'est pas une autre, na bon on tire na YouTube. Mais nous fatigué. Na tire na YouTube. Comme ça, j'ai dit le temps en mateya, bakola na même wana. Parce que ba sepeli balobi eza canon. Parce que biso bato mukili, tozala mingi na impatience. Patience est la raté. C'est pour cela Nzambe le Saint-Esprit m'a révélé que na pesa bango thème à la foi doit souvent apprendre à patienter. La pesa exemple belé, faut la vidéo numéro 1400 na évité sur 1489 ou bien 1490. Na tia mo na l'édition moté. Alors andeko nini ba commentaire na yo ta on a gagné photo na bomiango pour et détruire ba na Nzambe te ngana linga mutu oyo atie commentaire aza sur likabazoloba mais soki likabaza sur te eza ma pasi. Alors ndeko na wayi soboye soko lingo korjanga
il faut se renseigner dans nos pasteur Moussous. Ceux qui vont balobi que aux en raison, corriger nga tchaba verset biblique. Parce que mouton yozo ngo corriger, ce n'est pas n'importe qui, peut aux amingité. Dans le na yo, ce n'est pas n'importe qui, peut aux amingité. Ça, je vous dis la vérité. Alors, au lobby nanga, il y a liboso, ah, na bossani, hein. Non, il y a liboso, Galates 6, 12. 6, 18. Non, il y a Isaïe Moyo, 1 Corinthiens 6, 18. Dans 1 Corinthiens 6, 18, n'a répondre à la moko. Ici, Paul fait la distinction entre le péché extérieur et le péché intérieur. Paul ne parle pas ici de fornication. Ndeko. Ndeko. Allez, vas-y revoir tes matières, ce qu'on sait la cour biblique. 1 Corinthiens 6, 18, Paul fait une distinction entre le péché extérieur et le péché intérieur. Péché extérieur et le péché intérieur, pézalaga. Landa ba senima nanga onokuta yango na prêchaki sur le péché, n'expliquant ce qu'on a. Alors, ah ouais, tout le monde pas commis fornication te. Ndekonanga. Toke na Galates 5, 19 à 21. Reprendre yango, kuna au monde pas commis fornication te. Cause on a définition mokilité, au côté de la Bible te. Comme ça on a te. Définition ya bateau ba yokani ba sali définition, eza yango te. Na Bible so ba lobi ka bachaka. Tant ba lobi adultère et pédicité, ba tiena biso référence. Alors, ce qui fornication d'après toi, Oyozobenga, c'est un péché, relation sexuelle entre deux personnes adultes. Ceux qui ont péché, c'est qui vont partir en affaire. Alors, moi si Oyo, Azan Mbalite, d'après yo, Ako Botate. Oui, d'après yo, moi si Azan Mbalite, Ako Botate, Ako se l'appelle relation sexuelle. Alors, si c'est comme ça, bah, mindele so monaka, la plupart wakina affaire. Parce que awa ba mama na ba tata bana na bango ya mindele ba acceptera bango parce la relation sexuelle avant même le mariage. Ba ya ko la même na ba copine na ba ndako apara na bango. Alors ce que j'ai péché aucun affaire. Donc et belé en France. Ba mindele ba no ba so aucun affaire. Péché oyo zoloba eza péché pour na ba africain. Mais Bible, ils ont le que au péché africain, au péché mindele. Yo motozo le bayango que ils ont péché africain. Boza batu oyo yo boya en église ko traumatiser ba nanzambe. Basi ba mona pas hein. Toutefois ceux qui mutu ani ko mamusa nanzambe, surtout sataniste ou bien sorcier. Tango roya à côté à l'émotion sexualité. Donc dans l'église n'a pas péché et sa sexualité. Mais vol et sa péché. Mais dans le ministère nanga nous allons apprendre bango tout le temps. Nous allons enseigner bango. Ingratitude, ils ont péché. Calmonie, ils ont péché. Le péché, c'est belé. Mais bien l'église n'a bino. Pour ne pas avoir bien, beaucoup de comme ça, pasteur. Et l'eau qu'on a besoin de yaka, qu'on bagne ça na basi. Na bombi makamususu. Na sengele na yo ozala gentil. Nakoluka kombo na yo lisusu parce que na asili ko tshaba commentaire musu na ba vidéo nakoluka yango zala gentil ozwa vidéo ça la vidéo o répondre nga donc na répondre pasteur Jacques na ba péché oyo comme ça bimise lo ngina yo soza pasteur église no kangama na bi ko répondre te soza pasteur ou bien ça église au terre bango likambo oyo église na yo bato wakima na okimi sabango parce que ozoko sabango et loko nyo soit péché au moment où Bible lobby la femme ne peut pas prendre l'autorité na mobali mais balobi moi si à cause de la diaconesse c'est indiqué la Bible ce que balobi que yé à cause de la Bible était
allez kaliboso mibale ba prêcher na Bible ko lukango asate on va passer dans moi c'est la Bible asate même pas une évangéliste je précise même une évangéliste na Bible asate nango ko ta place mususte mais asate alors tant yo lobby moi c'est na mobali oyo de commun accord bazaba adulte basali relation sexuelle ça péché la kisanga na Bible je te préviens ko mona ngote ngana te yaka oyo est dans la Bible. Donc quant à toi une femme divorcée à cause de la relation sexuelle parce que c'est mon balité parce que c'est un péché. Alors qu'est-ce qu'on entend par péché? Comment vous prêchez banana nzambe makambo moko ezakatina ndeko tant que va péché pe sa définition de péché tant on a prêché qui na mateya oyo landaki j'ai défini qu'est-ce qu'on entend par péché. Une faute consciente et volontaire c'est d'abord un péché. Alors des personnes adultes de commun accord bah ça des relations sexuelles ils ont commis quoi? La fornication dont tu parles n'a dit commandement Exode 20 exacté. Na Bible fornication exacté. Ils a binon to so boye na ona mukili pour na traumatiser bana bato basi. Ndeko eloko nyo so eza péché na sala ngote. Oh tout eza péché na sala ngate. So nga sala eloko c'est que na moni na Bible eza péché te. Na pesa exemple langa olina ba mutu susu parce que eloko ko arranger yo yango wana pona yipa yo sali olobi bandeko nanga natanga suna Colossiens 3 5 à 9 nulle part na Colossiens 3 5 à 9 ba komi fornication toke na Hébreux 13 4 parce que tu n'as pas tanga, ou peut ma version tanga. Na ke kuna na moni fornication te. Ndeko, ebi kambo ya sexe ya pona kote yango hein. Les kambo ba koma impudicité pona kote yango. Infidélité, il faut y bali loba. Sinon te okoloba makambo ko ezanga tina. Parole à Paul na Bible. Na linko pesa yongo wate. Na lingi na no obimisa mutu. Batuba mona yo ozote ya bamateya oyo ba ifonge bateya kana ba mususu batuba uto ba monde ténèbres baye pona batuba landaye ayelimino oyo nadim impudicité abi fo bala soko balite na zona pasteur musu na zuya na ba étranger abi soki o doté te muto ba dotaye te aza bénité. Aucun verset biblique. Aucune référence biblique. Nga sa ba référence nyoso hein. Nga sku na ye na ko yelo ba référence. Na bi tala awa. Ndenge yo lo biboy. Na mo déjà que oza rien, o yebi bibliothèque, oza mutu, yo pozo débrouiller na yo et pa ibate ya kayo ndengwana ou bien et pa ibate la ka Bible ba la ka ndengwana et toi tu transmets. Tu es en train d'ensorceler les enfants de Dieu. Depuis quand relation sexuelle est dans le péché? Depuis quand? Depuis quand? Relation sexuelle est dans le péché, tu es bien. Mais oyo pesinga onga olobilinga awa yangote. Matthieu 5 32. Namoni nanga wote. Namoni nanga fornication te, namoni te. Faut yeba ke 92% des gens qui se disent pasteurs, ce sont des prédicateurs. Baye, vieza pasi, problème comme yako sakanate, pour wazombongo, baye, babaniko traumatiser bana, ale bana pe ko basana ba problème ba fidèle, ale babaniko ndimaye, bazombo ya biso to prêcher le loba ya vérité, ya solo. Ngana ko bana yo pour solo plaisir te, ngana zo landa verset biblique. Verset biblique. Il y a un Rolanda,
pena faire comprendre mutuke tala awa nazana ba verset belé ya bato ba bota bane belé na Bible. Alors olobananga nini na Moïse na femme éthiopienne. Olobananga nini siko na Moïse na femme éthiopienne. Nulle part la Bible dit Moïse a péché, nulle part la Bible dit la femme éthiopienne a péché. Na nombre 12. Na piso ka moko akena kuna. Nulle part avant na kotulo ba place mususu. Ndeko nanga ba obalanga nga. Soki na tiba kama nzambe. Kocha commentaire te pona posa olingi ola ki sa yebi oya ko sambwa pour rien. Okoya ko kima kocha ba commentaire. C'est vrai. Neti sikoyo disciple ngana ni makuiza uto benga yawa na auto tinila auto na saki voilà yango na sala ki vidéo moko sur les combats spirituels. Les combats spirituels consistent à être vigilant. Bon alors binanga na expliquer que verset moko ezaki erreur de saisie mais elle est cani. Auto tinila même vidéo on a otala yango c'est vrai. Auto ko rappeler nga susu ta on a la prière dans le baki Jean tellement la prière yel ko la notaka er nyonso alandi yango atalike ezaki yango te mais maloba ki ezaya malamu eza berere ya saisie. Voilà ngai okozonga neti rarement na berere ya saisie ndengo wana mais eyalaka mais pozonga pena na faute okolanda okoveri okozwa mater nga 50 hein okomi na 50 mais ta musona no moni faute te okoko mapete peut-être na 100 mais ta musona no moni faute te mais ngai soki yo mutokoloja inga soko che mater na yo na okoma na 5 te nazo ba vérité na okoma na 5 te na bino zona ba faute. C'est comme nazo ki pasteur mususa do makama na bubenza pasteur nani Godé Poi na 5 minutes 5 fautes 5 minutes hein 5 fautes. Alors yo le balam tande on a pasteur non c'est un prédicateur pasteur ko ne pas faute ne on a faute. Il y a une différence entre erreur et faute. 5 minutes 5 fautes. Ah mais dis donc c'est comment. Alors celui qui va prêcher tingani dans la boye enseignement 33 minutes. Quand tout le temps on a zakana bandiminanga 1 heure de temps. Enseignement cause on a 1 heure de temps mais 2 heures il n'y a pas de problème parce que la prédication il y a une différence entre enseignement et prédication. Ndeko na luki partout. To quand même na 1 Corinthiens 7 idée. To quand même na Deutéronome 22 à 27. To quand même na Genèse 18. Proverbe 18, 22. Tozo luka partout wana fornication za nangote. Donc d'après yo, moi si la femme est déjà déflorée, yo on a expliqué yo. Soki o défloré mona bato, o dévergé mona bato moi si. Bible lobby te ko li felo. Bible lobby okomona ba parana ye o futi amande. Soko futi amande wana ba pesa moi si na yo. Parce que yo lingaki ye. Ba pesa yo moi si na yo. Ba lobby te ke za péché éternel, ba bio pesa moi si na yo. Parce que ba plaisir wana ba posa wana nzambe muto atia yango na nzoto. Remarquez bana ya ane moko. Bazoko bazemi période moko wa. So moni bana 74. Soko tani bango so ba camarade na bango 74 wana. Omona bazo bazemi ba moment moko pourquoi? Parce que et comme na moment moko boye bakomi kozwa posa mibali. Mibali bakomi kozwa posa ya basi. Donc so ba ke faut pas mona zemi, faut pas mona zemi. Tala même yo na quartier na ba petite sœur. Même ba grande sœur. Omona bango nyonso presque ba bota bana presque na ba nemoko. Soko tani bango nyonso ba kuma na ba koko na bango bazana ba koko na presque ça kandengo wana. Donc eza ba désir oyo nzambe atia na nzoto ya bato. Bongo siko abenga ngo péché pona ni.
Balobi na yo que ceux qui m'ont balité à cette relation sexuelle à commettre péché. Moutou souka a déjà défloré, c'est fini. Si moutou a déjà déviré, c'est fini. Tant qu'on a commis déjà déviré, mais parce qu'il va pas se mbali. Si quoi écouter non mbali, les relations sexuelles, ma bé est à débauche. Pourquoi après que ça débauche? Parce que à ça qu'on risque soit qu'il n'a pas de conséquences ça ma bé pour la transmission à ma démon, ma transmission ma sémence à ma bé. Il y a une Bible ça pour prévoir que c'est mieux moutou azana moi sinaye, moutou azana mbali naye pour éviter surtout l'impudicité. Exemple l'impudicité est dans la Bible. Alors ndeko il fallait n'expliquer peu oyo na sala ki yango mais même lobby parce que pas fatigué impudicité relation sexuelle en dehors des liens de mariage bah donc soit comprendre côté et pourtant français c'est clair j'ai une fidèle une chrétienne fois on a dit licencié na sciences économiques ou bien bilo wande ngwana mais ce qui est vrai qu'il y a ça à l'université abinanga mais pasteur qu'est-ce que vous attendez par impudicité? Impudicité zanini. Nabine bon, n'a expliqué yo mais vous m'avez expliqué on kaka na na vidéo peut-être le mutu soupe a un problème wana. Ça be na base na ko expliquer on peut ka sikoyo te na usala wata lobby dans ma te ya musuba soki sur la fois passée avec Toko il faut natira ba sur lobby na chata mi parler bandeko merci beaucoup nzambe apambola bino à la prochaine occasion c'est le révérend Jacques, c'est le révérend Jacques Dinabanza. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vraiment vous bénisse. À la prochaine occasion. 06, c'est mon numéro 06 51 03 92 89 06 51 03 92 89. Ceux qui sont en dehors de la France 0033 6 51 03 92 89. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.